il y a certaines choses yomoko comment il a mis ma musu ezate ba expliquer allez vite comprendre zo attend heureusement papa mobali na yo o sola na ye mobali pour ça ne isaboye azana pour ça a sauver na kati si kama oboye o soit déjà okanisike c'est quelque chose où est divin mais ndoka eza iloko ba préparer na maboko ya bato ce qui veut dire relation to libala o yoza nango bozo préparer wana donc eza kabal moko ba monter ba pesa o mobali wana kende visa lokola ke azali mobali na ye ndenge ye mutaya kini na église abongolise mutema ebite so mutema ngando bongolise akende lolenge nini bon na yebite c'est une façon pays ya ko sauver yo na domaine spirituel to benga ngo eza comme appel au sali moki par rapport ya nzela ndenge ezaki bongisa maki pourquoi kende na nzela wana te chose na bonga nzamba sauver yo c'est mieux il faut temps ya ko analyser sur relation wana bien parce que c'est pas pour rien moni nzambe lo foye ba nzambe ordre mo ebengami ordre ezala ndi nzambe nzambe jamais akotra désordre na kati ya makambo yo comme etanga jamais tovandika boye tozaki ba frère na ba sœur mbala moko à partir de sœur yo komi mwasi na frère yo komi mobali ya sœur wana kuna kaka na kati ya cercle wana webi lulenge ya ranking boni ekobota na kati sika parce que vu que nzamba linga désordre bisika zate alinga ki bisika ba otanga kombo na lokumu ezala wana c'est l'une des raisons oyo ndeko ayena ngona kati sika lokola lobiki ezaki vie ya mabe ya kala zaki nango yo pe ko victime na kati ya makambo na yebi lokola bolingo ezala